Omoni Ferré a se basaka beaucoup plus côté musique. Ferré a se basaka mingi place wana côté chant. Ferré a beaucoup plus place wana. Il faut comprendre côté Fally a se basaka beaucoup plus côté actualité. Fally a se basaka beaucoup plus place wana. Voilà. Basé trop na actualité, na sala ki boy, na ruta ki boy, na kenda ki boy, na kanga ki photo na nanyo yo, na bina ki na nanyo yo, to pesa na ki mbote na nanyo. Concert wana, batie yango le mususu na bar mo bazo yo ka to bazo bina actualité concert. Jamais actualité concert ekoki jamais koboma album oyo ezana ba nzembo ya kitoko o bazo yo ka. Nous avons une image moko et l'autre moko boité to comprendre ce que batu mususu ba memi batu na poto par plaisir pour batu kaka ya mokili ba mona ke non ngai pe na mema ki batu mais ce que ça que obeti to moni bobo sani tongo ko melisa Macron nini Castel na bandale ya bo comprendre moment où bino bo mela Castel awa moment wana yango guerre za hapi na este bamsu ba okufa tango kita kumoko ya Castel ebeta 4 kuna este. Vous informer, c'est notre devoir, chers amours de partout où vous êtes. Salut, bienvenue sur la plateau des Kobablis, une chaîne de la proximité. Voilà, tous à la rawana, tous à la rawana, tous à la rawana pour la vidéo. Voilà, aujourd'hui, tous à la moi analyse le biseau parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur le net, ils ont les canards. Les autres comme campé, que ça la analyse, quand on est à la carte. Mais avant de commencer, je profite de dire un grand merci à Seigneur Jésus-Christ, maître des temps et des circonstances. Et pourquoi pas un grand merci à toute l'équipe technique qui est là. Là, je vois Glordi Koulendouka. Un grand merci aussi à Irène Missène, la pharmacienne, la femme au grand cœur, la femme qui donne sa retour. Et pourquoi pas à Moto Bakabelanga, les grands boss, les big boss. Jonathan Moutiel depuis Londres. Chers amours de partout où vous êtes, quand on est annoncé de notre analyse des analyses, je suis accompagné avec Martel et Bourgeois. Ouais, plutôt comme que ça la analyse, c'est l'actualité du jour. Là, je profite de dire déjà bonjour à Martel et Bourgeois. Oui, bonjour. Non, santé très bien par la grâce de Dieu, vraiment, ça va. Non, ça va vraiment. Voilà, malgré ma bordure, malgré, mais ça va. Non, très bien. Tu as la encore Mozalis. Ah, ok, Romain. Martin le Bourgeois, l'autre, on a tout ça, un peu que ça, parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Ils ont vraiment ébélé. Pour le Robanda, pour le faire visa, il fallait pas. On va créer, émission, analyse. Tandis que Azam Taliboso artiste na poto Taliboso papa basala yango jibe mpena kutu a outil comme ma mission na Amérique États-Unis. Pourquoi à faire visa fallait pour créer maquiller affaire visa il fallait faut comprendre le moko beaucoup plus déjà façon déjà a fallu nenga zalelaka na façon alingelaka komemela makambu na ye to actualité na ye alingaka komema ngo likolo mwa trop. Donc même si ce cas sommieux moment na fallu même tu as sombi camion il faut monde yeba il faut la publier partout pour la nini fallait sombi camion mais fallait ce cas sali voyage mo peut-être na Brazzaville il faut monde yeba. Mais si abanda ko sala ba voyage to ko somba ba camion to ko zula ba to ba visa aza ko to moto ta ko loba ke ako betela tolo te ke no ngam na bandango parce que il y a place azala ki nanu ba memaka ipe na poto azala déjà musicien à moto ozala déjà musicien à moto et ba zula ka ipe visa ninge pas judo c'est-à-dire ce que peut-être moto akoki la moto pena kanisa mo makambu bien akomona on va mettre en tinate mais d'autre part toujours comme moi façon so comme elle est là
façon zo comme la ndeti to et ya moi actualité moko boye ba pesa moins part mais ya na on impact était pas dans tel bosoté donc et ça l'écoute à telo té donc ça a télé ata écoute lo moi malonga té les ba analyse ba émission et l'autre ça on non parce qu'on tel bosoté a sali o ngana lo bano a sali kutu ata et lo côté a sali na lo côté pour azam mon lo bunga e kam sa batu ce qui azam tali boso mais hier azam tali bosoté siko hier accueilli a joué 54 papa chéri JB a joué 57 donc ils ont il y a papa chéri qui a ta place au papa chéri a posé ma caméra a fandi na kiti a zo benga un par un ba sur ma visa jamais papa chéri tra le salon on te pas dire ah tu voyageras déjà tu kendara déjà ils ont ba bilo moko ils a vraiment donc importance dans vraiment zati yene muta a misali kaka peut-être na ko loba aluka ko kimisa moi ba soni par rapport ya makambo ba yaki na on justice yena gochesei mais et échapper na ngo penini actualité ya yena gochesei té et là tika ka kimaki dossier ya yena gochesei mais lo eza na ngote asali vraiment lo té. OK, voilà. Deuxième question, est-ce que c'est vrai actualité à concert ya fali pour pas eu arena étouffé dynastie ya artiste Ferrego là? Non, je pense pas. Actualité à concert tu fais jamais album. Mais tout le monde essaie de non, et na ndeti actualité wana oyo lobela wana. Na minute oyo album ya Ferrego là, ils a déjà na ba téléphone à battu. Ils ont na ba bar, na ba boîte, partout na ba nzela to tambola to yo kango. Est-ce que ce monde déjà actualité à concert wana baté yango le mususu na bar mo bazo yo ka to bazo bina actualité à concert? Jamais actualité à concert et qui jamais koboma album ou yuzana ba nzembo ya kitoko ou bazo yo ka plus jamais ko salon. Et ça la makoute. Donc ezaka ba biloko faut comprendre lo moko. Fali na faso a vivaka na faso azalelaka alingaka atikala na terrain ye moko fallait azaka bongo alingaka terrain atikala ye moko donc akolinga jamais yoka keno intelo abimisi eloko moko boye ye soka yoki yango soka ekomi na matoi na ye direct ye mpe faluka créer actualité moko boye esala ndeti donc eza nango vraiment na nini te bagaulois bazosavourer vraiment album na bango oyo le padre Pessi Bango et je bêta nango donc ça va et je y a vraiment actualité à concert ko ma plus jamais album ata ko de l'autre. OK, voilà tout est maintenant à penza c'est photo téléma affaire visa et à Petit Fally parce que c'est visa pas il pas fait Fally pour pas visa 4 ans mais tout le monde est créé un problème en disant que Petit Fally a quel poto liboso ya ilus a quel poto liboso ya ilus c'est là donc comme ici ba tipena ba tiens de boîte ya ilus na Petit Fally mais les autres monde ya ilus azana na Amérique elle sont dans l'Amérique. Question ezali est-ce que Ferrego là ameni a ilus na poto tempo ba même Petit Fally omoni de un an il y a ilus quelque chose au Kenya ba pays d'Afrique mais à matin en avion du bossa Petit Fally et Fally a yebaki déjà à comprendre que le programme a fait refaire à voyager. À comprendre qu'il y a un moment à rapidité. Parce que bazu ba visa ba 4 ans. Visa 4 ans nous on a soko jouer en au col ba pe que na ko voyager pe avant un jour à concert. OK. Mais yesko a salaki ka elo moko bu tellement ebaki déjà ceux qui n'a pas soufflera et pe ba programme on va faire. Allez, essaye le col ndete sali moi jar papa to la token. Mais à quel peu de temps il y a Ilunga parce que na minute Ilunga aux États-Unis. Yepe aux États-Unis. Si vous avez vu ça, nana ke boso muninga. Non, comme avion liboso ndeni parce que sur le but comme avion liboso Ilunga mata avion liboso. Ilunga mata avion liboso Petit Fally. Oh, mais Petit Fally maladi boso na vie na ya mata avion.
mbala liboso ilunga amata avion na koloba plusieurs fois quelque chose à kosala ba tourner en Afrique mais amata ngo plusieurs fois déjà donc et d'accord elo moko boye bato balingi ka ba créer actualité ba créer polémique moko na eloko moko eza nango vraiment na mutuna ma ya ilusa mukolo et ilusa mukolo ya Petit Fally donc ba comparaison wana vraiment donc eza moi passe mais bango mibale ba se retrouver déjà na kati ya poto mais akomi babi ya ilus Petit Fally plutôt akomi anniversaire direct ya ilus non jamais ndakosa ote mutu akosa te mutu pe à mettre en pratique ya koluka kosela on ba débat na ba quartier ou na ba coin plus jamais Petit Fally akozalaka conquérant ya ilus jamais ya ilus conquérant ni beaucoup plus za kanani Missa Fally oza nani oba benga nani ndo ina ngale bourgeois o nani ambassy conquérant ya ilus yewana eza nani te bongo nani Petit Fally oza la conquérant ya ilus par rapport à quoi neti na non na ndenge kasi poto non bakoki te logo te wana eza nango kaka babiloko moko eza mpo ya ilus ayemba no bien ya ilus aza nanu na danse na ye ayebi nango kobina aza vrai danseur et Petit Fally na voix to na koyemba to na kokota na gamme ndenge ilus akotaka aza te Petit Fally aza na baforme na ye moko parceque ilunga aza na baforme oyo fere azofabrike donc omoni fabrication oyo ve moko alobaka na musicien moko ake non afabrike lokola fufu na maboko eza sikoyo ndenge moko mpe ilunga ndenge fere azofabrike kaka na sous forme abadive normalement nde yango ozomona lelo so otali presque bavocale nyonso to ya ilunga okoyebisanga te ke ilunga bavocale nyonso aza nango eza mabe presque bavocale ya ilunga nyonso tu bato presque ebele bazoyeme yango ebele na batiktok donc partout en tout cas baosepela nango parce que soki ozwi Petit Fally nayebi te nzemu nini Petit Fally ayemba to vocale nini Petit Fally asala oyo tokoloba ke no baza baconquérant na ilunga non bato baotango poto omoni le poème eza nini omoni fere se basaka beaucoup plus côté musique faire se basaka mingi place wana côté chant faire aza beaucoup plus place wana il faut comprendre côté Fally se basaka beaucoup plus côté actualité Fally se basaka beaucoup plus place wana côté actualité voilà basé trop na actualité na sala ki boy na uta ki boy na kenda ki boy na kanga ki photo na nani oyo na bina ki na nani oyo to pesa na ki mbote na nani actualité wana part ya Fally mais faire non actualité kuta za nango besoin te mais côté chant musique to yemba nde yango faire place à télémela Martin le Bourgeois Fally Ipupa Paris le 25 novembre concert à l'Arena faire ego la tournée américaine entre Fally na Ferry na Dimina soki nazoloba makambo peut-être banani bawario bakokantonde naza vraiment beaucoup plus pour faire contre Fally non naza vraiment pas contre mais programme ya Ferry esalamaka déjà avant concert à Martyr programme ezalaki déjà so koyeba lisusu avant beta Martyr abeta na 7 jours mo na niveau ya États-Unis ezalaka 7 ou 2 semaines si je ne me trompe pas akendaka basali na au moins quelques concerts aye kozonga pour continuer nanu événement na ya monene azalaki nango et par après bazongeli est-ce que nayebi na ndimi te faire ndenge aza na kondima mitya bambongo ndenge anje po aketambusa bato kana États-Unis akosala ngo te donc ntango déjà balongwe bakese ke producteur andimi kotya mbongo anje tosomba babillet tozwa visa boya
azwi ba hôtel pour na ba mission kolala na ba salle ya robeta ba concert ba type ba production na bango donc yango wana donc na nyonso tout wana eza na le côté États-Unis ya mutu te États-Unis za pe ya producteur moko producteur akolo ba ke non États-Unis za ngani mutu na sala ba production ya musique congolais jamais eza na ya mutu ya batu nyonso lelo yo poko lo ba so to silisa ngape na kei ngape na ko lo ba so pe to video ngape na kei eza na opona mutu nyonso tu eza ka tant to comme sur le terrain bola biso sikoyo musique na ba salle bozo beta bo pesa biso bilili to mona na soki esala ba plainte to esala ba plainte parce que tinenge ba ganga eza la fali eza la nan to faire atati ba ko ganga ana nani azo frapper le courage na la tête ndenge ba kiwana ndenge na micho to kolwa baza 3 orchestres na la États-Unis na 3 orchestres wana baza pe ba musicien congolais nani azo frapper le courage pour jibe à lobi abaki biso to kende musique to kende ba production ya musique to kende pour na relaxer ba to que non to filmer to la terminer que to États-Unis pour na non pour jibe kutu makambo wana kutu alobelela ngote po ala parmi musiciens oyo abanda o ba musicien na poto tongo amima ebele atika ebele pe bakima lelo yo jibe nazo la exception que akendeli ne musique mais ebele o baki wana o mona to tika lo mona ba concert o bango ba kebeta te ba production na bango to mona ba bilili na ngo elo ba besi daba communiquer oza makasi de concert eza problème te ko pesa ba communiquer za mabete mais ebetama total asko biso ba itozali awa total bilili oyo bango ba saleli ba concert oyo bango ba beti ndenge ba koteli bato total ndenge ba koti ndeto ba non c'est vrai ba kende ko beta mais ce que ça non kaka tokei toujours ni image moko et le moko boité to comprendre ce que bato mususu ba memi bato na poto par plaisir pour bato kaka ya mokili ba mona ke non ngai pe na mema ki bato mais ce que ça que obeti to moni c'est bien et ça bravo OK beta déjà libanda mboka quand même ça va c'est que mais tout à fait normal ngape naza mopandisa ngo naza molobeli na bango donc na sala ka vraiment émission musicale pour na nini na zela ba œuvre na bango pour ngana lobelela parce que toujours zela makambo bango ba kendeli kuna na États-Unis pour beaucoup de mundele ka mbonga pambate ya kopesa yeko kotele mbonga ba visa opesa mundele mbonga pambate ya kosomba ba billet donc bopesa ba mbonga pambate bobeta musique o bino bogangeli awa bokendeli kuna po tisikoyo banda bokei na ba bakoma ki lobby na ona moni na mte muto nga na moni ezaka jibe mpiana jibe mpiana concert eza le 25 non déjà ba bandela ki wap concert eza le 25 kuna pe ba combattre pe ba biso yo concert yo beta mate concert ko beta mate bozo bosana tant bozo livrer concert bosani ke boke livrer na mboka o pe ba congolais bazalaka en plus ba za pe belé bosani tant ko melisa Macron nini Castel na bandalia bo comprendre moment où bino bo mela Castel awa moment wana yango guerre za hapi na este ba msu ba okufa tango kitsa kumoko ya Castel ebeta 4 kuna este 4 personnes ba kufi yango wana iloko wana to bosa na te tango to sala makambu bandeko na biso ba diaspora bazaka bazoba te basala likamna tina pe bayoka ka passe ya biso ba etotikala na Congo awa bayoka ka vraiment passe. Et c'est pour cela au moni ba comment ko ka kanda parmi ba musiciens ou ba comment ba proche ba politiciens ba comment ko ka vraiment kanda donc so ba moni ka proche yo oza complice na mto to ko jouer lo kaka mais ce qu'il fallait ko beta concert yo arena so ko beta ma et vous allez bien ngana ko pesa ka ba bonne chance ce qui ko beta ma ce qui peut ko beta ma te à comprendre mabe uti wapi nani oya bandi kokanisa baninga mabe. Ok, voilà, là c'était l'analyse des analyses avec Martin Le Bourgeois. Je profite de dire un grand, j'avais oublié de dire un grand merci à maman chérie que j'aime beaucoup, maman Bernali Kitoko, maman Nalaka Konabaki, Nakosala yo,
Voilà, bah, Èvre, et bah, déjà comme on a là. Bah, ton premier souka, il y a au moins un mot de la fin, là-bas, bah, tout balandi. Ouais, mot de la fin, nanga, ezali, naba, ngana benga, ba, on va ndimi. Ya koba plus. Ngana benga, ba, on va ndimi, ya koba plus. Bino boye, biningi to solo laka, bo benga, bo koma. Vraiment, et vous allez très bien et na robot sanateur vraiment européen sa moto na Fabrice Ngoma depuis États-Unis. Fabrice Ngoma depuis États-Unis. Moto ya basi mas mobali ya bato. Et ba moto na vraiment donc yo yebika ka tozo zela ka ndenge to yokana ki vraiment et merci aussi à Rit Mutombo de Prix France, hein? Rit Mutombo, Trésor Mutombo de Prix France et Gaylor et Feyo de Prix France, mon ami de France. Donc il y a eu un mot à quoi. Merci beaucoup Martin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Combat Plus. J'étais avec Martin le Bourgeois. Ouais, puis tu me dis que ça là-bas analyse, c'est l'actualité du jour. Tu me dis que pas très cool là-bas. Voilà, je ne peux jamais partir comme ça sans dire un mot à mon ami. Depuis IEC, c'est qui là, voilà. Lui c'est Béni Timitimi, mon ami depuis Turquie. Et puis il y a mon cousin, mon frère Ismaël Bouaba. Depuis Paris, je te salue. Mes amours, restez connectés. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout partagez la vidéo.